Mbote mwana mboka Joël. Papa Franck Diongo lenga lobaki peuple congolais nyonso esengi kotambola na carton rouge kobengana mwana ya papa Kiseke. Peut-être que il molobengi ya peuple congolais boyambaki message. Oui, merci mwana mboka journaliste et résistant. Vraiment message wana etalisi mokili mobimba. Kotala moto oyo alaki na ndeko Chilombo Antoine Félix na union salité. Lelo akobima koloba ete tokamata mabanga. Tobenga na Chilombo na balabala. Pe abimisi lokasa ya rouge. Abete topesa ndeko Chilombo na compétence na ye. Ose gestion mboka na biso Congo. Ako kamba mboka lokola ako kamba boutique ba bombo. Franck Diongo ali na raison. Pe moi malamu akei mosika abete o akoti ya tembe. Ke Martin Fayulu akosi na mbongo ne kite oyo mosolo ba yib ba député bali kozwa. Mwana mboka le président di Martin Fayulu alobi clair. Abi ba député ba ko toucher $21,000. Franck Diongo abi oya kokosa na liboma, oya moni ke Fayulu ali le kuta aya na sa ne miso face à face. Il a dit clairement de Konangai. Déjà la qui c'est qui incompétence. Il y a régime oyo ba subo contre moyibi. Tobenga bango ba usurpateur et puis ba menteur ya peuple. Ba kamata souveraineté ya peuple, ba kana ko caporaliser yango. Ko diriger yango ensemble na ba Rwandais na Kagame. Nande ko politique na me mwana mama Marceline. Tala lelo mboka ndeko nanga. Ba komisi mboka lokola poubelle. Gestion ya mboka et comme il lokola film ya moembe gauche. Non okinde ko Franck Diongo alobi non. Le vrai Tshisekedi, je confirme ce jour, c'est Martin Fayulu. Ali Mouane, papa Tshisekedi, biologiquement, on a boté na Moussoutou, oui. Mais en esprit, dans l'idéologie, fils de Tshisekedi, le vrai esprit de Tshisekedi, c'est Martin Fayulu. La personne qui incarne des valeurs, la personne qui incarne la qualité. Il y a Kokambela Mboka, il y a vision, Tilelo, Ndeko. Tobunda bitumba na balabala. Tolukaki état de droit. Tolobaki démocratie à solo incarnée dans Kitanyamboka Congo. Tolobaki était la bonne gouvernance et à l'appliquer na kata mabele na biso Congo. Tolobaki pe na lopoto, tolobaki le peuple d'abord. Elingi kolobanini Congolais liboso alia atanga kelasa kitoko à la sécurité à la santé à malamo afuta malamo. Est-ce que le lot ali? Le lot ali te. Savon les côtes à 250 et comme il est là 800. Savon oyo monganga et là qui 300 comme il est là 600. Au kamati Gillette au bana te so mi balé 50 fois. Gillette comme 200 de. Un de konangai. Et kola fufu tuna ba mama bakenda ka wet. Tomate à 200 comme il est là 500 600. Lipa à 200. Lipa à 200, tu n'en bats la ngo malade ya sida politique. Lipa à 200 elongwa 200 comme 600. Voilà le pays. Mboka oyo bisoto bunderi pour que le peuple a la malade. Ndeko. Tengela biso na bato ida passa bato ya parlement debout. Ya santé ida passa. Combien d'emplois, combien des entreprises au monsieur Chilolo a créé pour la jeunesse oyo et so ya lelo. Il y a rien. Chilombo a son projet à 100 jours avec 500 millions de dollars américains. Caméra Ibi 58 millions. Il y a Ibi, Nyon soit na poche, na Maman Marthe, na Peter Kazadi, Nicolas Kazadi. Avec Christian Tshisekedi. État de droit. Et ça l'a appliqué Placini. État de droit, c'est pour un petit peuple. État de droit, c'est occupé Kolo. Tout état de droit, c'est occupé et couleur politique. Bato ida pas ça soki ba yibi mosolo ya mbongo ya l'état, wana état de droitalité. Toloba qui était bali incompétent na gestion na bango. Kaka bango moko ba ekoloba o, bato Fayulu ba komi bato Jean-Marc Kabund. Na okaki bango ba koloba bongo. Papa. Bunagana. Il y a 3 mois. Kabila assassin, Kabila rebelle, Kabila rwandais. Mais il n'a jamais accepté Rwanda a manipulé Bunagana. Kabila assassin, Kabila rebelle, Kabila wana. Atikala jamais kokene kosala accord. Il y a des forces régionales, ba benga na MONUSCO ba kamambo kanabiso. En aucun jour. Kabila rwandais, Kabila rebelle. Est-ce que Kabila rebelle atiki biso na lipa ya 200 deko? Na Kabila, na Chilombo, na livre rebelle.
Nani oyo azali vrai rebelle. Et mon ami, c'est-à-dire eloko babengaka passation de pouvoir ali nini ndeko. Ngai na longwe obengaki ngai na ali incompétent. Yo tango yo sui sala malamu koleka ngai. Pour que bane ya Congo lobi ba pesa au deuxième mandat. To comprendre bango ke bali na posé komema biso na glissement. Bayiba maponomi pour que ba kende ko refuser constitution ya mboka. Soki Chilombo suit deuxième mandat. A ko refuser constitution na loi oyo et so pesa favorisation na quota ya ba président de la République. Mandela ngwa 5 ans, ba comme ça mandat na 7 ans. Tango ba ko comme ça mandat na 7 ans, a sali 7 ans, 5 ans a sala ki ekei mai. A ko senga sous deuxième mandat à 7 ans. Ndeko Joël. Ndeko nanga Basile. Bino boali ba panzi sango. Zwa ki tala banda komi tala sikoyo. Soki Chilombo a même sur un glissement. A kamati 7 ans. A bâti 7 ans, ça fait 14. Plus de 5 ans passés, ça fait 19 ans. C'est-à-dire, na âge yo sanango. Soko bâti 19 ans. O comme elongi ngeni. Pesanga une réponse. Na bino batu boali na diaspora. Na bino batu boali na province. Boali na bamboka ebele. Soit ki tala na ona chambre na salon fa na bana. Bana komitala. Bana komitala. C'est-à-dire, le pays, le Congo appartient à tous les Congolais. O ala Moluba, o ala Moyaka. Je ne pense pas que nous wenso to kendaka basi na so ba kenda ko somba biloko. Batu na ba ko yo ali Moluba to ali moto abandudu te. To kendaka wense basi ba ko sala wense nzela moko. Bazo somba biloko on a pris à cher. C'est papa, c'est un problème de la responsabilité. C'est-à-dire, M. Chilombo Azali, irresponsable, ali incompétent. Ako kambambo kamalamote. Talaba maman na biso baboti biso bana. Maman sengeli ngai pe na nenga komi koko na bokola ye. Maman komi kobokola ba koko banonga na likobota. Na mboka na biso. Dans la souffrance, pendant que Toali n'a plus ou moins 120 000 habitants. Le lot Chilombo lobi maternité au félé. Pour la kobaksa habitants ba koma combien? Na 120 000 habitants, on est incompétent, on a cadré bango noté. Les loyaux, peuple, c'est à comprendre que tokoki ko fanda maboko ko kangate tant que monsieur Oyo azolinga yiba mbongo nyonso mbala moko na espace ya 5 ans. Kabila yibi mbongo na 18 ans. Chilombo linga so nyonso na mbala moko na 5 ans. Et c'est le mot. Voyage à chef de l'État coûtait 2 500 000 $ américains. Un député touche 21 000 $. Wana kaka salaire. Et bon, on tokei ba prime d'hiver. Tokei ba vacances parlementaires, on va passer ba député nous 63 millions de dollars américains. 63 000 $. On va passer ba député. On parle même pas de Konangaye. On souffre. Biso ba Congolais tolobi, Monsieur Chilombo. C'est un problème de la légitimité. Ceux qui ont une institution légitime. Toi qui est président ou qui a volonté à peuple. Ba député na volonté à peuple. Ba député ba fotaka ba loi. Mobeko. Oyo et ko répondre na ba vie sociale ya ba Congolais. C'est-à-dire ba député to constater na parlement, ba di ba député ba ko nom, ba ko bete na mboso maboko. Wana ezali complexe scolaire Mboso, promoteur M. Chilombo Antoine Félix. Oko kande kunangai. Ali bongo. Yango biso tolobi non. Cette fois-ci en 2023 biso toali koken élection. Élection ou pas élection, mais c'est Chilombo dégage. Yango tolobi 2023 to koken élection. Malheureusement na fongola ki lokutu na ngalobi na yoki ndeko kadima. Oya laki agent renseignement ya parlement de Boaïda Passa. Na tenti sekedi. Ye wana ba nomele bino président Seni. Ba kamata susu koko noko ya Chilombo ba tshela bino na cour constitutionnelle. Yango ki Martin Fayulu a pesi biso manifeste de Kisangani. On a dit programme au tata mo conseil le président Eli a kambela boko na 2023. Tolobi était chamwana noko, chamwana papaleki, chamwana kasi, biso na yo, mais c'est Chilombo tu dois respecter, tu dois faire les élections, organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire 2023, token élection. Na mois de novembre, toujours s'enrôler. Quand il m'a lobby, biloko a saigné ya kilobi. Et pour organiser le roulement, tout sur la carte. Toboïté.
mbongo gouvernement pesa pour ma promesse combien mbongo oyo nanga tikaka na caisse za combien ba noma bana ba noko na bango voyons des situations de konangai chino mo tikolo ba biloba loba na poto abifi covid-19 visa esa to afingi ba institution ende konanga chino mo fingi ba institution ba ministre tala ba ministre bo pesa ngalo kutu na bino chino mo fingi bino abi wali ba miyibi abi ba institution ezali ko kamamboka na Congo et ali ba institution ya mafia abosani que institution la présidence de la République peut aller yé moko président de la République à l'institution yé pe moko azali moto mafia chino boye moko moto mafia ba ministre na ba to mafia c'est-à-dire il y a un danger moto ko kambeko lobi mafia ezali lelo yo a créé moto ba bengi na kombo ya Chila Lengeti IGF IGF wana azali lokwa saisai oyebi azali moto azali homme encore donc en publicitaire ya Chilombo Chila Lengeti soko ki Chilombo ananse na fleuve na mabela Chila Lengeti aye mbongo bayibi mbongo basali boye bakanga bato bakata état de droit papa yokana bisayo bato bazali instance ou ezali na compétence ya kolobake moto ayibi mbongo boye ezali cour des comptes ndeko cour des comptes to tchango wapi ndeko langai cour des comptes nde moto akoyebisa biso moto ayibi kanyaka boye ayibi mosolo boye maintenant il chef a construit rapport avec le chef de l'état cour des comptes atini yango na justice c'est quoi sur mosala na ye ensemble na parquet général aujourd'hui est-ce que c'est le makabongo ndeko lelo kokanga bato soki bayoki la muka lobi Chilomba amatisi prêt à lipa obo fingi Chilombo oh outrage lelo Jean-Marc Kabunda dévoilé qui ba secret a dévoilé qui ba secret abi mosolo ba congolais qui na ba jet privé ba kena ko bomba libanda a que plus loin a lobi lisusu peuple boyoka to mobiliser to bengana monsieur Chilombo azali suicide ali danger pour la République démocratique du Congo to bengana ye c'est-à-dire il y a un suspect muto appelle ça Chilombo pouvoir ezali kabunde o akena matana cheval lelo lisusu révélation ye dit Chimanga conseiller Etienne ya Félix Tshisekedi camarade ya Félix Tshisekedi numéro 1 alobi clair abie peuple muto yo régime na ye nyonso zomona nyonso sacré biso nyonso koto tozaki ba miyibi ye moko alobi tozaki ba miyibi to banda ko lia mbonga muyibi nga na moni na lie na tondi na nga nde na ocha mwezi ya za peuple timbela plan benga na Chilombo sala nini akende ngidi Chimanga poids na Afrique du Sud be ake plus loin alobi na yebaka na nga fa lukala ko yeba mwana oya ye ko yaka na 2015 awa ayeko swa IDPS komi royaume lelo aya komi si mboka na biso lokola mutualité muto akokamba mboka kwa mutualité Chilombo azali mutu moko boye oyeso na compte obenga ba déranger hein ba to ba bavard c'est un bavardaire hein c'est Chilombo azali manger la confirmé mais moto wana na biso soka linga botolo mwasi ata sikoyo abotola yo akose lobi na osombelo lopango mwasi pe alingiye donc pour kana cité peuple armée ezali filtré baso bomba bandeko na biso na kwa muntu bakoseli bandeko na biso bayaka na bateke muteke atika jamais kobimisela muyaka munduki banda histoire ya Congo ebanda muteke atika jamais koloba Kenya Rwanda banda ekolo Congo ebanda toyebi yango wuta descente ya Mboso tata aja menopause Mboso tata moko alika kolemba mbongo te mino ezika ya ali wana pona ko créer ba confusion ko créer ba makambo ebele biso toyebi soki tokomi pour élection na Congo balakisa biso déjà nzela Kabila créaka guerre aka mwana tsampo pona ko diviser population Kabila créaki guerre à Yumbi est-ce que moto alaka responsable na Yumbi tangwa ye justice soze na mboka na biso balingaki ba interpeller ye batu na Yumbi toyokaki batu bakufaki ndenge nini
bazoli biso moyibi ya yumbi ndoki ya yumbi banome ye gouverneur ya Kisasa lelo oyo gouverneur ya Kisasa akomi kobomisa bato na kwa muntu na porte ya Kisasa to comprendre bango ke ba échoué déjà donc on a ba échoué Martin Fayulu jusqu'au contrôle ko beta mo bambata pas azoni azama bibota donc ba suivi botu ya Martin Fayulu abimisi peuple na balabala te mais azui bic na papier depuis ta francs $21,000 Fayulu ndoki Fayulu prophète ndoki wana alima chacha peuple citoyens citoyennes mobilisons-nous sensibilisons-nous pour les élections de 2023 Dédé article 26 epesi au peuple mbela kolia munoko te kobanga moto te soko moni moyibi belela yango tobengi na lopoto la liberté d'expression peuple article 64 lobi na biso clair simba libanga simba brick simba libanga simba brick kanga botu na yo moto akokamba mboka lokola mutualité bamola ye botu yango biso tobongisi botu na biso 2023 chilolo Antoine nakoyeba te bakopesa 2% wapi vraiment bana mboka soyons prêts pour le combat rien que le combat Rosé akufa Dafekala la kufa de Fao na Goma akufa Martin Fayulu azwa bal na mutu pour la démocratie côté état de tout côté solo et le soki ba ko sakana na kombo biso tolita tango bino bo koloba 38 ans d'élite Martin Fayulu na kati ya combat merci bayiba Congo